Comme ça, tu comprends. Comme ça, si tu comprenais déjà. Mais si tu peux vraiment te balayer, vraiment balayer, matina souka, à côté de la sac à Yorobo. Abimisa. Abimisa, tu as ceux qui libala fali na momine rokufa, ceux qui fallait succès aussi là, ceux qui a reçu à peine ni maniqué. Alors, bombate, tous après, c'est la vérité en haut. Yoroba, le bagage, ceux qui n'a pas épisode. Bon, les autres, ceux qui alors basouté donc déjà na faut tala ngona bandenge belé mutusa na besoin tikane na poto libela bwaka azo luka stratégie ni akokimela kisasa balobi Kin France Télévision nemaka les mélailles comme ça boye ba vérité vous comprendre donc maniqué nazo benga chauve-souris donc répétez ça chauve-souris donc a double face chauve-souris yeba na raté askazandeke to azali puku vous comprendre maniqué na 12h alubi maka mususu na 14h alubi maka mususu donc wana mutandeni akumisa fali na kundele babia akumisa fali na bandenge nyoso lelo ye kaka balobi Kin France Télévision nemaka ouais festival là il est nango très bien hein festival il est nango bien et to senga na ba prochaine édition bakisa sous ba stratégie ba multiplier sous effort pour et là on vraiment zala etikala vous avez combattu bon et bien ba combattre en kaka et là bien ba combattre en kaka ben l'essentiel que est salami et là il est important de yangwana présence à Wera salami ah Wera za ne père o yalinga na ye ba trouble terre faire za moi na ye Wera a éviter na ye ba trouble a éviter na ye ba incompréhension moni ba papa dine. Répétez ça. Papa digne, donc papa responsable, un papa digne. Ah, mais c'est ça, il faut y aller comment? Balobi Kin France Télévision, nemaka. Osa bezuta ba film bien, ota la émission bien. Kin France Télévision, nemaka. Chaîne moya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi soto ba minte. Tout salande makam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge béton. Doit s'abonner kuna boloka masolo puis la politique, masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pas ba congolais. Nous avons la personne au monde Mastanamo au salon émission programme. Yannick Wenge Yannick Wenge yonde makam. Kin France Télévision, salande makam. Voilà, merci beaucoup mesdames, demoiselles et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.kin France Télévision. Merci pour votre fidélité, vous êtes tellement nombreux en train de suivre à travers cette émission. Jeep à vérité, Oedo Tambola, et Outi Moussike Tambola pour la information, pour la bino. Mesdames et messieurs, merci de la confiance et fidélité pour Salara Bisso. Merci beaucoup dans le boss Obed Nzaou avec adresse Yassikaou, Samiraza Picadilly, Balobi. Nous avons un business solution au Tchébilo Lobé commis à Kinshasa donc hier ce qui est comité à la fièvre boy belé l'angatia nous avons un business botika babilo la bino pour économiser à Kinshasa avec impact et pourquoi pas dans les boss pladi tioyo nagatia SB Africa Cuisine restaurant il y a VIP bandego barolia baro sepela baro lengi pour VIP nagati ya Yoville. Mesdames et messieurs, à travers cette émission j'ai un grand plaisir de recevoir pour vous héritier Mbouki dans la crèche venanga kala o wapi ataba 12 ans passés mais lelo nazana Kinshasa to kutana ye to meka mpe ko solo là par rapport à ba rumeur o ko tambola ya Montana Kamenga par rapport ya liwa ya Michikeva mambebele to solo là à travers cette émission le véritier bonjour et bienvenue dans cette émission. Ouais, bonjour Nayo et merci quand même nengo pesingai confiance au Lukinga pour de bêta mama solo et zo tambola na kisasa wa santé neni ça va ouais ça va nzamba osunga santé c'est bon. Voilà merci beaucoup ba dans la crèche soira dans la crèche déjà on comprend que non place au bandeko ba congolais ba se retrouvera kitoko a oluki manager héritier azali mobimba par rapport à rumeur autoto yoka la Montana Koufi Montana boye Montana to habiter Montana za grave dans l'hôpital, la zobela, les années premières années dans Montana. Montana ça allait bien, ça maladité, ça est vraiment normal. Ça même pas na grippe, même pas de tousser, même pas rime.
batamité mabe kaka balingaka kosalir image à batunde peut-être bazobimisa information wana mais en tout cas batunde ba créer kaka batuka ne ba créer information tout à l'heure na opeso ba image au monde quand même que Montana azana est vraiment bien aza carré makamno c'est normal donc nako yebisa baninga na poto Godard Kengamo tonton Bangu Douve Moweni les rois de Bill Tornade na Levis Kengamo na Benji Gare moi et boza na bino calme boza la calme Montana azana est bien maman Micheline Lukulu et Kimi Ezanango et loga grave ezate. Voilà, merci beaucoup le vérité batebele ba otala biso sikoyo na zongi susu na liwa ya maman Mimi Chikeva isala ki oneni tango ka message wana mais batebele balobi mamebele ke maman Mimi Chikeva awa na Kinshasa comment ekopona ozonga poto comme ma prom ba visa mamebele bele et après fallait que ba charge ou fallait azwa ki wana non liwa na toujours des questions mbala moko liwa maman Mimi Chikeva zo onde nini pe par rapport à ba rumeur bato mais liwa ezaloko yo ezaloko esengote ko perdre muto ezaloko yo et c'est pelisa te donc faut te dire que liwa Mimi Chikeva ezate que to sepeli nango et ça lui passe mais eza liwa eza pona biso nyonso soki tana yo koki et koki kaka olinga te soki tana yo ekoki nzambe mutapesaka yepe ka mutazwaka po soki nzambe pa lingi te ko kende te donc nyonso ezolobama elobama nango kaka bato balobaka na bango kaka mais essentiel que Mimi akufi alelami na Kisasa bien alelami pe na poto bien bakundi bien yango ndeza vraiment important alors ki maniki azolo baba vérité ko be abi azayi kuna yebi eza fali ne mutalekisi fali boye pourquoi ba azola ebembe visa pourquoi boye donc ça fali za clarté par rapport à lui maniki aza anti-valeur ce qui lelo manika yako expliquer biso que mobile ne babi akufa Kisinjora na kofinde balia e tu trouves ça normal que Kisinjora na kofi biloko balobaka ermsu baye baratelo kazolo ba ce qui lelo yo et comme en justice a ozanga ne bargument manike je crois aza anti-valeur aza vraiment muto répéter ça manike aza anti-valeur aza vraiment muto to ko pese crédibilité te na ba dire na ye parce que yeka kamta kumisa fali yeka kamta loba makambe belé pona fali yeka kamta yebso biso ke fali mta kundela e babia yeka kamta yebso biso ke fali asayela e boye et puis yeka kamta yesu ko yebso biso ke fali aza mabe asali boye bo mutande ngwana donc ça ne sert à rien ba image za na Mimi Chikeva na opesa yo o mona ne Mimi Chikeva azo solola pona fali donc manike to pesa ye vraiment litoyité quoi azana anti-valeur la vérité avec obeta ba bombe eza fort pour maman nga ko nazo encourager abeta ba bombe to c'est la ba bombe bango to c'est là comme ça to comprendre comme ça si tu comprenais déjà mais si ko pas vraiment to balayer vraiment ba balayer matina suka akota na sac ya yorobo abimisa to tala soki libala fali na momine ko kufa soki fali ko succès ko silaye soki akozwa pe nini ye manike aloba abomba te tous après bato zélavement ba vérité ngo yoroba loba ya soki na épisode bon lelo to soki wapi aloba soute donc eza na ba faut tala ngo na bandenge belé mutu musa na besoin tika na poto libela bwaka azoluka stratégie ni ako kimela Kisasa tika na bana koloba mabe makasi pona fali po et permettre nga kaka tango yake poto yeka mta kumisi falit akumisi visa fali muta pesa ke visa kumisi aloba voir même que ba plainte batikela ye na aéroport eza kutu falit eza pe bata falite vous comprenez même pas une semaine aya changer sous langage et comme il y a la vérité et comme il fallait aller Mimi Chikeva yango na osenga na Brandon moi na Mimi Chikeva atelema atika teke bato basakana komba mama na ye azaki mutu ya batu agi mutu munene bamanike wana ako telema te bana kosakana komba fali na kombo ya défunte Mimi Chikeva donc bana na ye na famille biologique na ye il faut batelemela makambo yo comme ça baluka bamema bango te na justice Brandon yo oza na poto soki rabo mais maintenant manike na justice a poto wana comme ça aya ko laksa bino ba prévo fali alele parce que ya lobi ayebi
Alors bino botel melaye mutaye biye wana ayebi vérité bozo tikaye pourquoi botel melaye comme ça boye ba vérité vous comprendre donc maniqué nazo benga chauve-souris donc répétez ça chauve-souris donc a double face chauve-souris ayeba na raté askazandeke to azali puku vous comprendre maniqué na 12h alobi maka mususu na 14h alobi maka mususu donc wana mutandeni akumisa fali na kundele babia akumisa fali na bandenge nyoso lelo ye kaka bon na yebité mais ngana zo mona kaka nazo mona ba anglais européen ni par rapport avant bimisalo ba bombe mususu zo bana conseil ngana opesa ye manike bimisa ba bombe ba warrior na batu to mokili bazo zela ba bombe wana eza important bimisa ngo comme ça hôtel après ba bombe wana soki yo oko matana lola soki yo oko tambola na ba rang na yebité bimisa soki bimisi ba vérité wana et que fali succès ili et moi si na ye libale kufi wana to betelo bravo mais soki ça nango lobino kaka po yo moko se salir. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Okay. Merci beaucoup Mpaka. Tomoni na kati ya matanga ya Mimi Chikeva, présence ya Koffi Olomide, mais tomoni yera fali atambo tete, ba tebele ba loba, fala beti vena kara, pa fali a manqué vie, mambebele bele réaction. Bon, fali a beti vena karaté, fali pe a manqué vie na été. Soki totali mutakufelaki eza fali. Vous comprenez? Fali mutakufelaki. Et puis place où bakutana ki une église. Donc fali azalaki ayaki mutali boso. Ayaki na kwena ya vandi et vie rambo ya ayeko ya. Alors ce qui vient rambo ayebi vraiment que na yaki vraiment ko lelisa ninga nga fali o akufeli président ba warrior na ye. Vie rambo na ninga sala pas vers fali. Fali te mutako sala pas ko longa place za aya vers vie rambo. Mimi cheke bana fali ba yeba nanga pa ya Koffi na boyite ba ebanaka epa ya Koffi Olomide mi musique ba ebanaka na falita ebanaka na Koffi te ebana ba musicien nyonso mais quand moment na ya suka wa asali ma musique asali ngona F victime ozo comprendre pesa ki président ya ba warrior donc mimi ala ki vraiment au four au moulin na makambo F victime surtout makambo ba fanatique donc akufi na identité wana ya président ya ba warrior raison pour laquelle le monde qui fallait s'impliquer qui va na makambo ngo déjà lokola fali mutu azwaki problème et ce qui yo kufeli ndengo za na kufeli ce qui lelo Fachi Beton aza président mboka ayeko assister yo Fachi nda ko ya vers yo malgré ki mumwana na yo malgré ki buleki na yo malgré fali nani Fachi nda akoya vers yo confère au pesa fali ça peut de même na fali ndenge azwaki problème à Chikeva tant Koffi aye fali azaki déjà na kata église donc kita Koffi ndanga kende ko pesa fali ba condoléances apese mo ba collade ndenge kaka ezalaka mais fali tem taka ko telema na kiti ko tazaki na sima aya ti liboso pa ko pesa Koffi Mbote eza na sens te monsieur balobi en dehors de ça oyebi yango très bien que climat ya fali na Koffi ezalaka nango sous bien te to ça peut hypocrisie te même yemo revient sur azoi courage ya ko pesa Fali Mbote te parce qu'ayebi que climat ezalaka nango bien te so climat ezalaki bien alinga ke pesa Mbote mais du fait que climat ezalaka nango bien te raison pour laquelle le monde qui vient rambo pe akende ko pesa ne Fali Mbote te Fali pe avanda ki neka na kiti na ye azolela Chikeva na ye donc ba vivre rambo ya ki po benda Fali makolo Fali kuna minicho Fali succès za asuste nenge ve ayaki wana do ayaki mabende makamo. Je ne pense pas que Rozoa Goya Zanzambete a joué succès en Zambete. Et on a regretté parce que vieux se comportait, il m'a dit il y a Moutaye ou la Namatanga. Vieux se comportait bien. Se comportait digne. Il y a Bomona qui ça qui m'a béqué. Moutouyo y est vraiment la place à Matanga en église. Au Banino Rogang la journaliste. Bengani a Bengani journaliste. Bandi na yoko Bengana ba journaliste. Oh ba osa musala ba filmer. Ba tchele ko du micro te. So ba tchele ko du micro peut comprendre. Autre chose mais mutazo filmer na yo. Asala ka on peut biso na food ici tant ka food ici da Bengani na rapport to boazo bien Bengani ma bien to filmer. Voilà ba comportement les dignité et puis au salon on a milliers nini. Vous comprenez? Na milliers nini vraiment ezalaki dignité pour na Verambo ba comportement ndengwana. C'est européen ça vient. Nana conseil européen c'était un grand prêtre. Pardon. Dans la conseil européen ça vient. Voilà. Merci beaucoup Batba Olela maman Mimi Chikeva jusqu'à maintenant Batba Olela côté au Musu bande on sala analyse ya bandenge na bango moi liloba rolo bani ezani ni loba na bandeko ba famille za matanga bango musukuna ba ko sala analyse selo bango makoboko
Non, c'est normal, analyse fait ça parce que Mimi a dit combo, fallait ça combo, maintenant mutu attend ndenge na ye amone la makam. C'est tout à fait normal, bah analyse ça parce que baza ba homme public, baza ba homme public donc talara. Et là c'est normal. La bateau ba ko finga pe ndenge pe mabe ça pe normal. Ko finga ça dépend de l'éducation mutu. Ouais monika ko finga, afingi na ye kapo ba misana bango bongo. Ouais pas monika lo babala mon pona fali à lobby parce que aza star ça te que batno se fait ba lingayo, ça pe na batu ba lingayo, na batu musu pe ba ko boya yo. Donc c'est ça. Merci beaucoup par héritier. Tu vois, on appelle festival là aussi la lobby. Il y a artiste et musicien Ferrego là, présence PA fait. Il y a Weranson, le roi de la forêt. Et Zalagiwana. Ouais, festival là, il est qui n'en très bien. Festival il est qui n'en bien. Et tu sais la prochaine édition, bah ça sous la stratégie, bah multiplier sous l'effort pour. Et là on va vraiment Zala éthique là. Vous avez combattu fort. Bon, il aura bien combattre en kaka. Il aura bien combattre en kaka. Ben, l'essentiel qui est salami. Et là, il est important de yangwana. Présence à Ouera Salami. Ah, Ouera Zane père, Ouera Lingana ye ba trouble té, faire Azamoua naye, Ouera a éviter naye ba trouble, a éviter naye ba incompréhension. Moni ba papa digne. Et ça le quoi ba Ouera. Répétez ça. Papa digne, donc papa responsable, un papa digne. Et ça quoi ba Ouera son. Ah mais c'est ça faut y banine comment pour fallait aller qu'il fallait qu'on bouler père ka boye ka raté ce qu'il fallait se retirer c'est que il y a quelque chose banama tout le monde ba journée ça fallait ne mafinga mais talarara pour la nini vieux na jibe ba yo kana raté pour la nini vieux na wazeka bongisa ki babe bani pour la nini vieux na le karma pa ba yo kana raté pour la nini vieux na nyoka longo ba yo kana raté pour la nini on comprendre que fallait azane innocent na mambwana. Vous comprenez? Donc, les autres de l'eau expliqué. T'as le comportement vis-à-vis de ma collègue, surtout. Vous comprenez? Vis-à-vis de ma collègue, surtout, on comprend que fallait à mon abotos. Est-ce que vous savez fallait à ça l'émission m'a clashé vieux? Ce qu'il fallait à finir via manquer vieux? Non, allez-y comprendre que so mon donc quelque part comprendre Jaël ya makamna bango na privé na kofi eza plus mamba fali teza makamna bango privé ya bango nengo yebelika nengo lobika wana eza ma plus mamba fali te donc exemple ne roi ferré na wera tala eloko nengo wana tala malgré nyonso o eleka oto yebi vous comprenez mais wera yé ami kitisi yé donc papa ne yé wana ceux qui battent nous, c'est pas un comportement de quoi mais musique à Congo et bonga. Franchement. Exemple à suivre. Exemple à suivre. Faire Aza Moana, Aza Leki, mais où est la Kever par rapport à Cop, par rapport à business. Vous comprenez? Lumière, il y a musique qui peut. Tali kutu teke o boye. Pour faire à Sali, ngala kende loko faire à Sali, air moko te. Atali vraiment qu'il y a business et à cop et puis on sali yango moi nanga leki nanga na kende po malgré ben texte les alaki yango na lobby te malgré donc ils ont féliciter donc bravo na 20 sonnes ceux qui battu no se bayi lokola yo peut-être la musique à Congo changea. OK on fait pas comme le roi to tika on beta ma solo na mingi comme le roi to manquer à mukolo to ko manquer te mais to ba vérité na batu musu bazwa ngo bien te donc to épargner vieux. Quand c'est la média internet, c'est la vie comportement vie ma salle internet, il y a un autre matanga, il y a un autre. Bateau nous sommes mis sur le monde, bana comprendre. Attitude via Zalagi nango, na attitude falia Zalagi nango, na attitude wase kwa yaki nango, pour comprendre nana yaki matalana, nana yaki batuba monaye, nani vraiment oh yaki na matanga, nana ko le lavement mutu, pour comprendre gaga. Vivez mon pas yaki matalana. Vous avez de l'eau on a expliqué. Et ça, on a expliqué que les banaka kati. Vous banaka nengi muta tambola, nengi muta yeli place à fête. Ils ont une attitude nango, place à matanga pe, ils ont une attitude nango. Allez-y comprendre mon cher. Ça m'a montré le minité. Voilà, merci beaucoup par Héritier. Moment faire la fin de cette émission. Bande batale biso la Djobou, batale biso partout dans le monde entier, bazu di Bakou, batale biso les États-Unis partout. Message non ko le bazani parce que aux soutenir la musique, aux soutenir les artistes et belé ou tanga azalo na Kinshasa,
j'ai fait au moins 12 ans en Afrique du Sud. Mais naïba yo aux arata ko soutenir ba artiste. Lelo musique est comme ndenge et comme li. Et ça la connaît comme on a musique ndenge zalaka to chata ba 15 ans passé na kilelo o mona. Kilelo vraiment bo kilelo ndeza mabe mingi. Na kala musique avec na respect, polémique zalaka nango mais polémique zalaka loyale. Vous comprenez? C'est difficile au monde vraiment que journaliste a la guerre na artiste. Bakoza na bango na ba kwak mais na miso bateye banate. Pour journaliste a aussi la déontologie à boulot na ye. Mais lelo comme la bino comme place à donc place à compte à rendre. Donc bien te ma finga ma mbebele et ça ba biloko nezo kitsa musique na biso parce que nyonso o ele kaka bato libanda bapaya bandeko bandeko na biso ya mboka b'Afrique mususu balandela rango omona respect o bango bapesa fali mais omona ka un manique mo boye abano manke na fali sur lekela bango fali o bango bazo mona na dimension bazo mona na yeme ndeko ne mo congolais manique azo lukaka ka rabese ozo mona donc nyonso wana e baby sit ma musique donc nyonso na yoki ke nyonso wana za fali mta bébé ça on peut parce que fala zoyi batumo ba no fingela ka batumo boy bien bango ne mbaila makambo. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et batu nyonso oyo wana ba fingela ka fali batu soit disant fallait recruter moko na bango te. Eza na moko te oyo ba fali sa benga yeke yako za pemela nga polo bela nga boy azate. Et puis na batu nyonso wana ataye moko manika lo bango matin midi soir fallait atinda biso te. Bakanga biso na ken. Fallait boya kokote la biso poto finga ka fere. Manike ka moko ka oazo lo balelo. Alobarango mettre fois. Donc pour te dire que fallait encourager na biloko wana te. Ezaka kake batu wana bapona na bango ko lobela fallait mutuna mutazo na buso banaye. Sauf que peut-être les moyens gérer bango ezate. Yango na lobara toujours que biloko ngo peso ezo continuer to pesa faute mingi na ba leader. Vous comprendre? Po yo leader soko lingi na yote. O lingi te. Mais ce que ba sala ngo seke ba leader ba lingi. Donc c'est ça. Vous comprenez? Merci beaucoup Tokola. Message à bandeko batali biso au groupe ça bonza. Message ezaka bandeko nanga to lingana et to tika mafinga eza propriété. Le fait que ko finga au sentir déjà éducation na yo eza oyo que ça ba parents na osoni ozo ko sa famille na osoni. Ba biloko ba jael basala kana ba ko sa famille na bango soni. Et puis il faut ba ke ba batu un jour il faut ba bala. Un jour il faut ba bala, il faut ba na ba foyer ba na bana na bango. Histoire na bango il faut ba ko soigner bango. Vous comprenez? Batala ka lelo te batala ka nda venir na bango place ba okende. Ba kozanga makambe belé na ville kola makambo ba osala lelo. Donc batimba vraiment. Donc yango kana ko loba. Moi quelques mots te to ka bona. Ouais bambote zanga raté. Godard Kengamo, Levis Kengamo, Douve Moweni, Benji Gare moi, Tonton Bangu na pêche bambote. Et Taïs Sentima le grand mon père et Douve Moweni et Jean-Flix Bassassal et en tout cas bandeko basé belé na Londres na moni ya Guilain ba force na moni Thomas Mbouya na moni Sam Kunku le nécessaire na moni Michel Ochudi na moni Blaise Genda na Alfonso Tangu et na moni Benji Gare mo pe na lutanga kié na moni Alain Bouya na moni pe William Manouana et Anthony Herman de Bundes, Maître Jaguar, Motem Élysée Makanzu, na pêche bambote belé, et la Corbeille, Salon Zamoko, Salon Kin Malebo, et pas Adolphe Ngani, la pêche Adolphe Ngani, na Bama Statouna Salon Bote, et na pêche Pati Vouvou, na Sylvain Koumou, bambote belé, et na pêche Pel Balifante Nangai, côté Baza Bambote. Merci beaucoup, levé héritier. Non, ça la bâtiment la tangité, très important en Suisse. La Suisse bâtiment et Kaba Bel Togo Aigle 1, la PC Bambo Tebele, et il y a Diogène, vient en propre, il y a Diogène Bambo Tebele, il y a Big Antsumbu, le grand producteur en Suisse, on a PC Bambo Tebele, et il y a sous les Boangala, il y a Jean-Jacques Boangala. Et colonel Freddy Lumbuena Dio Motema Maman Fati Mambote Nao. Voilà, merci beaucoup levé héritier Mbouki Awa dans la crèche mesdames et messieurs tout comme la souka
Merci de la confiance et fidélité. Botagi biso botagi tellement ébélé à travers cette émission. Oyo Yabino Yannick Wenge na nation représenté. Merci beaucoup Botinda Biloko Labino agence Anola NG Business Solution. Il y a les boss Robert Denza ou Nouvelle Énergie. Na kati il y a Piccadilly en place à Sikefongwami. Oyo wana Otindi Biloko Topé na Bouma na China Mall. Luka agence Anola NG Business. Il y a le boss Robert Denza Otinda Biloko Otindi Lelo et Komi Lobby. Pourquoi pas les boss Pladi Tiyoyo nakati ya restaurant SB Africa Cuisine VIP o wapi yende azali muto azo pesa image kitoko nakati ya Yoville Afrique du Sud. En tout cas boya wana bolia ba anniversaire na bino kitoko. Voilà, merci beaucoup Dr Julien, toujours réalisation et les gars kitoko na boko nae. Merci beaucoup vous avez tellement belé d'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. On a besoin de film bien, autant la émission bien. Kin France Télévision ne maram chaîne moya kanda aïe 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 balobi so to ba minti musalande makam abonnez massivement la chaîne Fraskin TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pas ba congolais nous avons la personne mon master mo ça la même émission trop bien Yannick Wenge Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ne maram musalande makam